26 ans, Azobala, samedi où il mariage civil. Samedi où le 1er août, moi, Azobala, le 8 août, Azobala, mariage civil. Maman, au inganga na makambo ya lukuta, oyo naeba mutuna makoloti, mama na sala yo nini yebisanga. Okay. Au inganga babengana na kamba. Soko bakate na sala ka musala ya makasi. Kende sala boy. Papa kobenga, papa zako kende sala boy. Moko ba wana baza ba chef nanga, ba nzambe nanga ba konzi nanga. Kende sala boy, mona batu boy. Mona la vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra verra. Moïse Tusimba Makatele, homme animal. Auti bongo kofongola bambwana ye ba attaquer Nkamba. Oyo bokolanda wa bande ko ezali likambo ya pasi na motema. Kasi bolanda yango tina suka. Boko comprendre que mwana oyo azali vraiment homme animal. Awutaki bongo kofongola bambwana ye ba attaquer Nkamba. Boyoka ndenge moko ya bambwana ye awuti kosakanela oyo papa Simo Kimbangu Kiangani anomaki comme chargé de mission na ordonnance oyo. Décision numéro 144 bar EGSK bar CS bar 01 bar 12 bar 2019 du 1er août 2019 portant nomination des chargés de mission au cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Article 1. Sont nommés chargés de mission au cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. 1. Monsieur Luzolo Tukemboso Bentu. 2. Monsieur Apo Salimba Monga Lisomba. Batatana ba mama ezali likambo ya kokamwa. Mosala mwana oyo Moïse Tusimba Makatele azali kosala. Yango tokobelela bongo na papa Katembo ozali wapi? Papa Katembo ozali wapi? Yonde muto ya discipline, papa Katembo ozali wapi? Oyo ezali kosakanela papa Simo Kimbangu Kiangani. Mwana mongala Apo Salimba akokozana mabe na ye. Kasi tala ndenge ba oyo bazali bongo ba mbwa ya Moïse Tusimba Makatele ba sakaneli oyo papa Simo Kimbangu Kiangani anomaki comme chargé de mission. Papa Katembo ozali wapi? Kuna na Nkamba bozali koyoka to bozali koyoka te. Awa boye na Saint-Denis balingi ba yamba Moïse homme animal. Nazali na liste ya bango nyonso na bilongi na bango. Soki bokomeli ngai na kotindela bino yango parce que département na biso ya FBI ezali na bakombo ya na bango nyonso na ba adresse na bango na makambo na bango nyonso. Na ba paroisse na bango. Ba yebanso bazali ko appuyer papa Katembo message ezali pona yo. Soki yo lingi liste na bango na kotindela yo liste ya batu nyonso oyo bazali ko pesa ye mutu makasi bo cha bango libanda ya Lingomba. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra verra. Madame, tu peux m'enregistrer. Beaucoup enregistrer, beaucoup m'enregistrer. Oui, parle, je t'écoute. Yoka, nous soyons calmes. Aucune nation n'a makambo ya lukuta. Oyo na yeba motuna makolote. Tangi na ba réseaux sociaux. Na yiba $5,000. Apesa nga imbongo na kende ko sanda ku ya kufutela. Na bala mwasi na Kinshasa. Na bimi na Nkamba. Na kota rasu Nkamba te. Je préciser, je suis le chargé des missions du chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangu. Son éminence, papa Simo Kimbangu, qui a Mankambate, na yaka kokunda, noko nanga,
naza na Kinshasa na kozonga confinement itangiso na Kinshasa awa toza awa presque tous les membres ya cabinet ya mokonzi biso nyonso tozali awa sauf 4-5 personnes baza na ngambo. Je peux citer Maman Annie, Maître Rita, Maître Bienvenu, Papa Mabuse, Papa Ben. Et donc tous les consorts, tous membres du cabinet, tous en à Kinshasa. Et Lelo Oyo, moi j'ai 58 ans d'âge. D'ailleurs, mon colo a 58 ans, moi on a 26 ans. Azobala, samedi où il mariage civil. Samedi où le 1er août, moi on a Azobala. Le 8 août, on a un mariage civil. Maman, ofinganga na makambo ya lokuta oyo nayiba mutuna makoloti mama na sala yo nini yebisanga ofinganga babengana na kamba sikoyo bakate na sala ka musala ya makasi kende sala boye papa kobenga papa zako kende sala boye mokoba wana baza ba chef nanga banzambe nanga bakonzi na ngai kende sala boye mona batu boye mona ministre boye sala makambo boye sala makambo boye mikanda wiki kamba leo za mukuko kotika boye mama obuke langa lokuta na sali yo nini mama sans pour autant vérifier bingan pesa na $5,000 na ba preuve na bala mwasi awa na Kinshasa ozana ba preuve akota vidéo akota la ngana jali je suis un homme bien organisé pour ka parler ngomba tozana vite o bana ngako ya kana mbonga ngomba bo frère na ngaza la ministre conseiller na balaka ministre nazala conseiller ministre nazala na bakuta minene aussi si ini yebisanga nano lelo ngai na sala yo nini na makambo lokuta yebisanga nano lelo on a tout na yo mama avec tous les niveaux possibles finga na makambo lokuta ezanga mutuna makambo finga na pendant 2 semaines ekenda mokili mobimba nalobaki esila na bana opina bino moko na kofinga mutu moko te qualité naza nango titre naza nango France aussi ba grand collaborateur à mokonzi abule na finga bino te naza na droit na sala erreur te naza collaborateur à chef spirituel mama ofinga ngai na makambo lokuta mama yoka tomi bengi bakimbangise comment sur le bas lokuta mama nazala yo nini nazala yo nini te kasi oh yoka nga kasi otuni nga question na répondre te nazala pesi nazala yo nini mama otuni question yoka réponse kasi yoka réponse à question na yo non oh nga j'ai d'autres choses à faire moi oui oh c'est défoulé oh soit na kata appel mama ata mukolo kola ngai babengana na kamba ngana tazembi na lamboka papa $5,000 mama na sala yo nini eloko bukila na lokuta kunene boye mais je me donne ma colo et amboli partout yebisanga na lelo avec tous les calmes possibles mama o bengati kasi yoka nga ya solo ata bana lokolanga mais écoute moi mais oyoka nga te alors so oyoka nga te na kata aza na poto na bana na ye presque nyonso baza bakimbangiste te na pami na biso ngambo naza kimbangisi papa mokolo kolanga 58 ans eloko nisalanga na mais laisse-moi parler aussi, tu me donnes pas le temps pourquoi oui et temps maintenant de t'expliquer poser calmement hein, tu comprends siko nga na lobi ok nga na lobi bon oui et loko liboso nano o epesaki ngana ngai moko même pas o epesaki mokili mobimba o baza bakimbangi se bana ya papa Simon Kimba onkianga nikanda ya liboso eza nene siko ba audio o ayona o etambola ki de part et d'autre wana eza nango ya mabete o lobaki ya makambo lobaki wana osolano na bata 26 nini tout consort mais eloko liboso nga ngina lobana bo excusez-moi yo oza collaborateur ya papa Simon Kimba onkianga ni oui. Est-ce que oyebite que lingomba na biso est interdit à kozala vraiment en contact en relation moko ya makasi ferme na bata 26
mais yo ozo soana bata 26 makambo ngamo ona opesa bino makambo nyonso ya bien o elekaka na kamba ngamo ko boye na boye. Mais quand tu dis ça toi-même et bande ko lobele le côté or la fille là t'a enregistré oyeba kité nyonso wana ere circuler. Est-ce que lingombe sepela kinango ere yo kakiango okoti lisusu na makambo ndeko na biso papa Moïse to boite. Papa Moïse aza mutu autaki bisika pe oyo utaki ere yo po bande ko finga ero zaki kuna ero zonga. Qu'est-ce que balinga ba ridikiza ki onenge yo o ridikize papa Moïse hein papa yo finga tu o loba même ba di n'importe quoi. J'ai des audios hein au loba dit n'importe quoi mais ozonga qui dans les calmes batio lisusu pembe ni proche ya kiangani wana ezaki mabete. Mais pourquoi na tangu ya muninga et komi problème ke yo oloba ke bazwa pasteur wana oyo ako non yo kanga pardon yo pe oloba ki na tikela ki otan yo ka yango wana nde cause nyonso wana ezali. Après je vais retourner na question na yo olobi ke otia batia papa nani oyo ako papa ako koyamba ye batia. Est-ce que papa bakis est-ce que bakoyi ko sali kambu sans que kamba eye bapo bayamba nani bayamba ndeko na biso Moïse. Mais non papa lo baki ba ne bazali banda bakozonga na 26 bakozonga. Mais pourquoi ka ere komi ya Moïse azonga yo lingo tshela bakal. Moi je suis qui yo elobi nani elobi yo nandeni nyonso wana yango na sangisa ki yango na nglobaki yango eloko osusu epesa nga kanda makasi ya suka yo kana yebisa yo kana yebiso ka place ongo kende ngai nazwi message wana yo kana lobana. Moi je m'en fous papa, je m'en fous, moi je suis comme ça. Tu me connais pas, tu connais pas aussi ma famille, donc c'est pas la peine. Je te dis ceci, natindeli yo message wana o eyaki. Message wana natindeli yo e utake pa na ngate. Message wana utake pa na ngaite nga natindeli yo ofinga kinga. Oloba na nga yo bo finga nga na kitoko to zata kitoko natindeli ngo. Oh bongo le penga so na temi yo bo finga. Tala na lobi boye nga kuna mwana mukie mais si je so na yebi so pe banongo na nga o kamo yebi ba on pété o yebi famille na nga te donc c'est pas la peine. Mais on a yebi si papa na lobi omoni o yebi famille na nga kutu bien des ana ba mbongo kenda ko China bango ndengo za wana. Oyebi famille nanga okenda ko China bango ba mbongo. Je peux pas citer les noms mais oyebi ba famille nanga baza bata minene o basala makasi batonga ka koleka. Donc nalobi papa c'est pas la peine. Oh nyonso tuna lobaki ana c'est vrai. Obalaki mwasi na njil Jassim obala mwasi na njil tu as laissé ta femme en kamba. Oui lukanga ngape na oluka otoko lukana. On va se chercher né. Nalobi boye siko ki escroquerie na yo obanda na 26 apo sangono kenda da mabe depuis kala. Mais moi je te connais na yo bi wa sangono ya trop full candy to siko ina place obaki olukanga yo okolaba na kombo na ngai yo okosipesika basimbaka te nde na lapa libela mama na nga tindela nga bango sikoyo na publier bango na lobake bana apo bango yo apo oyo escroc apo oyo auti obala na kisasa na njil bana na ye bango yo bomoni bango tinda kutu osali kutu ida biale envoie moi ça tout de suite j'attends ça yo kutu nde eza bo babengisaki yo kuna kende kuna nde baozela kuna boke nga nazozela photo na onde kaka air confirmé ici le 15 okota nkamba j'attends ça otindela nga photo na papa Zako na papa SK Kanzambe yo okolaba azoloba yanga pe lo oyebi osanga ba menace osanonga ba menace pour rien nga kutu ba menace ezwaka nga te na koluka yo pena nga yo pena ko ya pesa pesa yo pena ko approcher l'escroquerie yo zaka na nga na reprocher yo pete nga na kosa no faire escroc pampambo réseaux sociaux nga apona télé yo po ye penza wana nga apona télé yo penza o ye pemelanga
bakaza ko kenda ko zwa na braza pa dibuya wana yango bimiso pe mutu bakaza ko dondo la pa dibuya kenda ko zwa kuna yango ezo dondo ezo bimiso mutu bakaza kano kenda ko zwa na braza pa dibuya allez. Est-ce que toi tu peux m'approcher tel que tu es là? Nalobi na oboya, je n'ai plus le temps de discuter avec toi. Tout ce que j'avais dit, j'assume. C'est le vrai. Tu vas prouver à la face du monde que moi, on m'a chassé à Kamba. Oui, moi je veux que au titre de la ngaïba photo na yo après confinement le 15. Rien, madame, je te dis, tu vas prouver à la face du monde que moi, après, on m'a chassé à Kamba. Bien sûr. Tu vas montrer noir sur blanc. Où est-ce que moi je me suis marié avec une femme ici à Kinshasa? Papa. Tu peux me le prouver. Papa. Devant la commission de discipline et conciliation du Conseil général en Kamba, Jérusalem. Ça, je te le dis. Foule tes pieds en Kamba, lors du centenaire, tu verras. Te siko mwana apichu wana elokuta mwana no ozani andumba wana nakosi pe mwana na osu andumba wana nakosi do obande luka no kabat lo kwa mayebo ozo muto oluke papa centenaire lingomba le ndoko miso ya yo sa ba recherche siko mariage à cela on a quitté ça on retrouve noir sur blanc $5,000 va pesa na okolakisa yango okolakisa mwasi nga na bala on a quitté ça na laksa oyebi ete na njili kuna oyebi ete na njili kuna linge wanga poni ozo wanga na epo azate yango wanga ni ifa obenga nga na 0h appelle moi na 0h pona yeba ki olala yo moko okoke benga pe na toilette wa capable tu es très impoli na kofinga omoni nde na abo na finga otemele contraire yo ndo finganga mais siko yo finganga po nini po nga na tindelaka openza papier wana eutaka na lingomba nga na tindele yo finganga po nini yebisanga n'importe quoi nga pe na linga na nga ba escroté. Je n'ai jamais fait de relation na ba escroc. Bon, papa, j'ai d'autres choses à faire, hein. Nana makamsu na oh, mais kasi numéro na nga ozana ngo parce que na benga ka yo na numéro na tindeka ba courrier na yo. Mutabata melekio na mayele. Arrête de me dire ça, ça Moussa Mokonji. Bino mtu bo fingisa Nzambe. Arrête de me dire ça, n'importe quoi. Moussa ni yozo sala Mokonji, escroquerie. Moussa ni mais non, ngai na linga kutu ba relation na bino, ngai na linga katebo konji na lingomba, j'aime pas. Nga na za monjimi simple na tongi kamba na monjimi simple. Bino musana bino ya kolia mbongo bato lingomba mokonja bule na ko yiba. N'importe quoi. Yo ngati yo so balongo moko. Tina ko mema bino tina suka. E na centenaire na hotel mana boye. Babi oyo nani oyo mutu boye. Sura kala bina biyo. Do yo pena o mona pe yo za na pouvoir na nkambe. Tu vas pas basi moto benza. Azubeta kaka masolo ya kindumba na kati ya WhatsApp. Azubeta masolo ya ekopo, azubeta masolo ya salite, ya posopo. Mais Moutakala et papa, sa maison, Moutakala, papa, Zakoto et papa, si. Tu me penses que moi je ne le sais pas. Moutakala et papa, sa maison, Moutakala, papa, Zakoto et papa, si. Tu me penses que moi je ne le sais pas. Yo kantingandi na zabu na ebite Moutakala et papa, sa maison, Moutakala, papa, Zakoto et papa, si. Tu me penses que moi je ne le sais pas. Papa Katembo ozali wapi? Kuna na nkamba bozali koyoka to bozali koyoka te. Awa boye na Saint-Denis balingi ba yamba Moïse, homme animal. Nazali na liste ya bango nyoso na bilongi na bango. Soki bokomeli ngai na kotindela bino yango parce que département na biso ya FBI ezali na bakombo ya na bango nyoso na ba adresse na bango na makambo na bango nyoso. Na ba paroisse na bango. Ba yebanso bazali ko appuyer ye papa Katembo message ezali pona yo.
ceux qui olingi liste na bango na kotindela yo liste ya batu nyonso oyo bazali kopesa ye mutu makasi bocha bango libanda ya Lingomba. Commission de discipline et de conciliation ce qui ni wana sia Kombo nangai Reverend Katembo Meyamonyo nazali pasteur nazali mosali na kati ya département ya évangélisation na siège international tozopo na mutute niveau nyonso ozala nani soki ozwami na problème tokotia yo libanda ya Lingomba. Commission de discipline et de conciliation ce qui ni wana sia talanga kutwa na Lingomba oyo ye moko yemei mokonza bule mokonza milimo simoki mbao nkangani na tosaka ye à la lettre pona yebike ye mutasimbi molimo nanga ye mutasimbi bomoi nanga ça c'est sûr et certain pona nga na ndima yango sans doute eza bongo po eza bongo yende nzambe sima ba conseiller na ye na ba conseillère abu pia le reste là ce qui pasteur nani commission conciliation tout wane sale makana mabele pona likolo kuna yeme ya kozala kuna bata conciliation ce qui discipline ba kozala te donc na banga ba ko tutam kete ataria botsindela bango ba audio oyo po bango ba zotungisa trop Lingomba bazotungisa papa trop mais tona bango ezoko kakala mingi te papa ko libwisa bango tu. Commission de discipline et de conciliation ce qui ni wana sia batata ba mama na kacha groupe to za la mayele po oyo ezaba signe ezaba arme o santo utiliser kapo ngai na yo to limwa ngai na yo to bunga nzela ngai pona ko silisa ko ndima na biso epa papa simoki mbao nkangani biloko oyo zomona oyo donc tokeba to za la mayele bato lokola ba po oyo Kimbangu 21 Olo mususu tokozwa bango bakokenda wapi muntu mwindo okokenda wapi balabala nini yokolekela yo La vérité, bombe moko ya ko détruire yango ezalité. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges.